Toza ya kotelema, touti kolamuka, tozo pesa kolo merci po kola kolamuka. Eza bizaleli ya bana na nzambe te, bana na nzambe bayebi kolala kolamuka eza habitude te. Tozali bongo na kati ya petit déjeuner. Yesu azwa lokumu po azo kontrole nyonso. Nani akopesa yo valeur soko ozangi mbongo, soko ozangi mosala? Nani akopesa yo valeur na kati ya bato? Kolongo ya Kabila eumeli le 19 décembre futo silala na ye. Tala ndenge asambwisi bakongole, tala ndenge abomisi bakongole, tala ndenge Kabila ahumilie bakongole. Toloba kaka kolongo ezo umela meturo futo silala na ye. Kolala kolamuka eza habitude te. Soki pe na ngambo na yo kobota mokanda musala eza koumela, Nzambe a visité yo. Sentinelle TV, Sentinelle TV. Tata Nzambe ndeko na ngai koumela te tokolonga. Tongo nyonso soko olamuki pesaka Nzambe merci yebisa ye ete oke tokolonga. Soki bilaka ezoumela inconvénient kozala kolandaka paster alokuta, ekoki kozala otambolaka na kobanga Nzambe te, ekoki kozala olandaka Sentinelle TV na bokebi te. Nzambe azwa lokumu po aza malamu. Voilà les inconvénients. Voilà les inconvénients. Moyenge beni akokelela lipa te. Moyenge beni akozala toujours mutume mukila te. Nzambe azwa lokumu. Nzambe akumisama netola mapo aza Nzambe malamu. Nini bakongole basali te po tosila na Kabila? Ba marche nini tosali te Kabila bomisi bakongole lokola bampuku? Eza devoir na biso nyonso tosila na ye. Combien de bato ba jena balala kalibanda kaka po Kabila kufa mazo kufa teti lelo? Est-ce Kabila aleki biso na makasi? Non. Eloko nyonso to ezaka ne bandeli na suka. Bato mboni bakoti ba service ya ndenge na ndenge po Kabila kende. Kolo Yesu Congolais asambela na position nini pote Kabila na système na ekende. Kabila oumeli trop, aza na chance, abomi plus de 18 millions de Congolais, mais Tilelo, 16 ans, aza na pouvoir, il y a défi. Congolais, o eza devoir, il y a Yonangato, Sil Salikambo. Bakoma kofinga ba Congolais, tozanga valeur. Bazotuna biso ndenge nini un kadogo ya garde corps ya Paul Kagame akoki koya kokoma président na Congo. Ekomi likambo ya honneur patriotique. Eza likambo ya patriotisme mpona kobengana Kabila pe ko récupérer pouvoir na maboko na biso moko. Congolais azala suna valeur te. Tozo sala sembla mais tokokaka te. Yango biso bata diaspora tolobi Kabila le 19 fois kende. Na Burkina Faso dictateur asa kenda. Ba dictateur ya bamboka nyonso bakeye etikali kaka ya Congo.
etikali kaka dictateur ya Congo tosila na ye. Na Egypte si basisa dossier ya dictateur na bango kala. Na Burkina Faso ndenge moko. Etikali kaka ba Congolais esengo na bango elatela mba. Biso tokosoma mapango ndenge mabele ba Rwandais babotoli esengeli to récupérer mabele na biso nyonso. Pasi ya Congolais kosila mokolo nini biso na poto tokoma kokunda bibembe kobalisa bandeko kotinda mbongo ya classe nyonso social nde biso social ya kabila nde biso totelema tobenga na kabila. Lekelekele bandeko na nga balekelekele bakosa bino teke batie badi banga premier ministre bana batatu totelema tobenga na mutu oyo asilisi biso na kubuma asilisi ba Congolais na kubuma kolia bango lokola chibela bele tosilisa ye tobenga na ye. Kolala kolamuka ezali ya bitidi te. Bana bambujimai bana bakananga tutelema tubenga na tata oyo asilisi biso lokola chibela bela. Yesu ti wapi? Yesu akokita te abundela biso biso mo tozwa conscience totelema tobunda. Bana bambujimai boyebi bien kamwina nsampo mokonzi na biso babomaki ye esengeli to venger ye kamwina nsampo. Yesu aza mokonzi. Yesu aza mobateli. Yesu aza motomboli. Yesu nde nzambe. Yesu aza elonga. Projeter esiki oli. Titi pe wanaki. Yes, man. Pona nini boye age zokende mbule pusani bano na 2001 tango Rwanda zoki pouvoir bazalaki na 10 ans lelo bakomi na 26 ans bamisusu bazolalaka na ndako ba parents nanu kutu akenda kotsala te asilisi classe akomoteka baboudin tobenga na moto oyo nzambe na ngai bakomi koseka biso nzambe nini tosambelaka nzambe nini toza kosambela batata bamama tubenga na ye aza koboma biso lokola bachibelabela lokola chibelabela tobenga na ye balobi biso bakretien tokozala motu me mokila te meti sikoyo tozokemba nzambe aza na foti te ezali kondima na biso na baproblème na biso moko. Par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Voilà pourquoi nous demandons que le sang de Jésus, le sang qui a coulé au Mont Golgotha, puisse purifier la ville de Kinshasa et tous les Congolais chrétiens, afin que les Congolais puissent avoir l'onction de Samson pour en découdre avec toute l'occupation rwandaise, le 19, le 20, le 21, afin que la ville de Kinshasa devienne la ville de Jésus-Christ. Yesu aza nkolo, Yesu aza mokonzi, Yesu aza nzambe. Alobi soki bolandi ngai, bondimi ngai, bopesi nga mikumba na bino, nyonso bokosenga na kopesa bino yango. Boya na mikumba na kopesa bino repos. Mikumba na biso yango. Toke no pesa Yesu mikumba na biso. Toke no pesa kombo Yesu mikumba na biso. Lekele topesa Yesu mikumba o ezali mboka Kongo na ba Congolais. Bien-aimé, Bible lobi Yesu lobi boya epa na ngai, venez vous tous qui êtes chargés, je vais vous donner du repos. Yesu lobi toya na mikumba na ye. Mikumba na biso akopesa biso repos. Na nzembo o Mardoché lobi etezo umela. Kabila umeli 16 ans en pouvoir, y occupation, y a défi, y a koboma, y a kochola, y a kosakana na biso, y a koyiba bambongo na biso, y a kopiller nkita, y a kopiller mabele, Congolais a komi kokufa,
lokola soso bazo égorger congolais bazo bomaye na gauche na droite. Oh ba bien aimé na ngai bana Sentinelle TV. Bible lobi mosali na nzamba solo azalaka côté ya bato bazo nyokola. Côté bato baza oppressé. Ye atelemelaka ba oppresseur. Et bato basa théologie bayebi Grégory Pastoral Rolls. Grégory azaki pape. Azaki mon éducation malamu. Mais à mon que na époque on a ba bishop, ba pasteur, bazo yi ba peuple, ye ateki richesse na ye nyonso o ba parents ne batikelaki pour na aider ba peuple. Tala modèle ya ba pasteur lokola biso ba proverbe tozana. Un pasteur faut en souci à peuple. Jésus azalaki kotambola de ville en ville, ko guérir bato, ko pesa bato biloko ko magolia, ko pesa social, like 8 bandana 1 na 6 ezolo bango. Alors, ba pasteur a ndenge nyo ba omona bazo boma, bazo égorger ba congolais, bazo sijetir ba congolais, bazo sala ba massacre, bazo sala carnage, baloba ke loko moko te. Bazo ko sabino boya boko pambolama, boko sala boye ekoleka mukolote na mukolote pasteur ayibi, pasteur abimina mwasa bato pasteur bakangi na makangu, pasteur boye na boye na boye. Parce que au départ bazala basali na nzambe te. Bien aimé, tout ça na problème monene na Congo, ezali problème ya église. Bible lobby, l'homme fort, si tu veux récupérer la ville, si tu veux être le maître de la ville, il faut saisir l'homme fort, anéantir l'homme fort. Et pour le moment au Congo Kinshasa, l'homme fort c'est l'église. L'église du Congo a été anéantie. Les sorciers, les satanistes, les charlatans, les magiciens sont maintenant dans l'église. Bauta tinelanga vidéo moko awa mugwisho a uti ko escroquer mona mwasi moko na Kinshasa. Na Nathalie on Nathalie ka titre. Et les kaka mukolote sans qu'un pasteur a sala ba bêtise. Na yebisa bino ki ba pasteur te pour bazali ya nzambe te. Mais le problème est le problème est congolais. To komi pembeni ya le 19 décembre. Tu na 2 ou 3 jours. Biso bana na nzambe na proche journée oyo to ke na ondeni. Na proche journée ya le 19 tozali na biloko misa tozo sala. Kokota jeûne et prière. Kotinda misolo na ba famille na biso pe kopesa bango mot d'ordre. Babima babenga na Kabila. Biso tozali na diaspora tobima tolanda bana Paris batindenga message mo awa bana Paris ndenge bakende ko boto l'ambassade ya Congo. Alors ezali malamu biso bana Congo totelema po na ko récupérer mboka na biso. Totelema po na ko benga na banguna. Congo ezali héritage nzamba apesa na ba congolais. Apesa héritage wana na ba Rwandais te, apesa héritage wana na ba ndokite, apesa héritage wana na ba congolais. Ezali devoir na biso to bengana ye. Alors soki to bengani ete nzambe rotuna biso. To rendre compte pa nzambe. Zana tanga message yango ba komela inga awa. Ba komeli ngai Zela na tango ezali ba message ba komela nga chaque vidéo na solo la kana bandeko. Donc tous na contact na bango pe elekaka malamu. En tout cas so il est là na moni yango te pour na en live na kotala ngo lobby comme ça na petit déjeuner à lobby na kotangela bino ngo pe na laksa bino ndenge tozo solo la na bato ndenge ni bazo sepela na musala o tozo sala na communauté. Mosusu kuta bi pastor to kende ko boto la nini ambassade mais yo mtu encourager biso to yoki yote na zomona message amote soki botali a omona ke masolo oyo tout batu to solo la omoni vidéo bayebaka vidéo na nombre bato batali na ba commentaire bato balobi nini na kati a ozomona bato tozo solo na bato bazoloba makambo nyonso tu ezoleka bato bazoloba bato bazokoma. C'est ça ezopesa actualité impact. Alors na zali ko se départager na zana ba assignment, c'est-à-dire que tozo kotsa ba travaux ya liboso na uta okotsa ngo
ezalaki le 9 décembre mosusu ekota vendredi oyo mosusu ekota vendredi ezoya donc naza partagé entre mosala ya université na baémission yango wana des fois bozomona parfois naza vraiment te mais naza na bino naza départagé nakotika bino te malgré basaimenti to batravaux ya classe mais nazozwa quand même temps ya koraisonner bino parce que eza mosala monene nzambe apesi bino nazomona bato ndenge bazokoswanela nga korépondre nga botanga awa bozomona bacommentaire nde bato bazokoma. C'est ça un pasteur qui utilise le net pour impacter sa communauté. C'est ça. Donc nzambe aleka na kobatela o mosusu akomi God bless you your own family. God bless you too my sisters. Donc bato ebele bazali kopambola mosala oyo tozosala zomona merci pasteur bazokoma baréaction ya li batangwanda mpe batikaka te bazofinga na bango batangwanda bazangaka te bafingaka na bango bazokontinue kofinga bon biso tozosala système à l'échelle ya bois la caravane passe amoni tala neti oyo alobi omoni liboma yo Salomon abenginga donc master ne kaka Salomon master na ye totangana école primaire totangana mpe école secondaire tozalaka mpe na bauniversité donc badoctoire moko abengi nga kaka master nga na moto ya liboma ese moto ya liboma vraimen koraisonne neti nga abi oza paster ya ndenge nini epuis nani akosi yo paster oza moto ya vérité te mpo olobaka lokuta mpo ngwanda moto alobaka vérité alors bato lokola bangwanda tokojijaka bango mokolo tokolibere mboka mpo boyeba rôle nini a joué na kolatisa to pomi moi ça m'étonne bato bayebisangaki ngwanda aza leader ya nini ya bacombattant parce que nga nalongwa Kinshasa natika ngwanda